Bon, ndenge loba keo sange panze ngona keo vega wa kufi. Bana poto bomo na image ngai en live na zolo. Marge bomo na kubuki po na bana ma raisonner mingi na ba passe wana na mo aussi mata produit ezati. www.potonapoto site ya solo www.potonapoto nzambelanga asunga bino bokende liboso. Merci les amis de www.potonapoto. Il y a mon boss Lamine Dovo Mosaronakolo. Il y a Mère Flosibel boss, il y a Badjibril Kitadi Djikamprowan. Il y a Baboté fait la image. Alpha Goffé, les sages, Papa Nézéchiel. Donc, n'a vitesse toujours, Namusala, esclave du travail, Adam Selouzo, le moine Souganzambe, Pape Opina Bino, donc, toujours na cadre kaka, il y a reservé Bino, il y a relogué information, oh Bino Boyo Kaka, et puis, ce qu'on a zarana pour vérifier si vraiment, les abongote, donc, les lots, www.potonapoto et Kitina Nakati Anjile, donc Nakati à quartier 4 en avenue Ipeko, numéro 25, Kuna Toyeko Salanini, Toyeko Lukelabino, artiste et comédien, Oyo Boyebi, Vie Gaou, Oyo Boyebi, Naba Théâtre, Namambo Bele, Boyebi, donc, Aoteko Sala, accident, Toyeba, cause d'accident, on est à la Kindini, et puis état de santé, na Suko, les Anengenini, Boyo Kaye, Torolobisé, malgré, Oyebika Moutaza n'a pas si, mais ça fait mal. Quand l'artiste et comédien, Mounene, le rôle la vie Gaou, n'a pas si, mais l'Issungi est athée, il faut le dire, parce que c'est un grand artiste, c'est un grand parmi les grands, mais tant où déjà les Kamomon, Boye, Lié, Boye, l'Issungi est athée. Il n'est pas soutenu par les artistes, il n'est pas soutenu par ses fans, donc ça fait mal. Il y a un moment na poto, Tonito Bombate, Toyeto Larsabino, Yé, na état autre côté lié, et puis on explique biso, état de santé, na Indé Zalado, Toza Bongo, na quartier 4, na Njili, donc commune Njili, Bana poto, ba première Djika, il y a Congo, donc Bana Njili, Boyebi quartier 4, avenue Peko, na numéro 25. Je vous donne cette avenue, et si Vieux Gao avant Dakar, et si tu es au Koutaye, na résidence familiale, Kounande Toko Solo, la Naïtoyeba, en fait, cause, il y a accident naïe, Zalakinini, et puis état de santé naïe, et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour nous soutenir, Yé dans Toye, vraiment, Nadji Kampro, Oazana Sima Caméra, avec l'assistance de Bosco Kanungo, artiste et comédien président, Tozanaïe, parce qu'avec Yende, Tokine, Penato, Lukapena, information, Marambutunde, Zalagara, il est un artiste, il faut féliciter parce que, tant à Monaki, à l'alité, Nda Sololi, papa, bino bozo tikandekwa kufa, donc merci Bosco Kanungo, Yoyebika, Ande, Tosalarango. Toko t'as déjà tout sur la vie Gaou, on se retrouve tout juste après, merci. Ouais, na cadre toujours un témoignage, tout ça, on a président Mondoueri, président Javier Gaou, Yende Moutubazala Naïdo, Yende Pena, après ça biso Pena, information, au Yondenge et les Kaki, na compte toujours, il y a accident, il y a Javier Gaou. Bonjour président. Bonjour. Président, vous avez vraiment na cadre toujours, Bana Poto Baotalayo, Javier Gaou, c'est l'accident. Azanandaku, pourquoi vous gardez Nandaku, Azakina hôpital et Abimi, il faut azonga sous hôpital. Qu'est-ce qui manque vraiment pour ça, Mamnus? Pour répondre bien, bon, c'est vrai qu'il y a eu des spéculations et puis les spéculations ont continué. Il faut le baliker Zalaki, accident, effectivement, et ça, la qui va plâtre. Mais Nzambe za bien, Nzambe za bien. Pour exemple, batu musu basala ba accident, ba kufa, ba bika te. Mutu kana boyo kafio ka basala accident. Tina batu ba linga kutu tala ngote. Pour ce que otai mutu kana lo ba, est-ce que mutu abimaki vivant awa? Ya ki accident, obino benga ba tono. Wana ngana benga ngotono te me ballon, po tono te baluka na moi, hein? Moi bien mais ballon pende baluki ba kite que non na mutu gazo bagene na baluka boya bato ngonyo sumba kufa mais akufite ndamba sungi otuni deuxième question mais ndeni azana ndako oui azali l'hôpital batie ba plâtre wana mais senga susu ezo senga mbongo penza
pour tout na à quoi qu'il ne peut inditer mais solo inditer et aussi la noga pour ba médecin vraiment ba spécialiste ya ba situation na bazar ba salango mais ozo yoranga na minute yo ceux qui moi le PCL ezali o meka kotinda po yo za no bien tinda na yo tinda po a continuer ba sona le boko ezonga intact po ba musuba no yana ba bulu moneti ke ba longola le boko ba kata o kata le boko ye mutu abanda théâtre maboko mbala comme na le boko mondeni fu ba kata so le boko mutu ata yo mo bula ngozo yango wapi donc ça évolue de mieux en mieux. So bato botalanga boluka kama banga bo mabanga ba circonstance ezanga ça dérange pas ko ça pe bato na bino wana ndezala Bibelu César na koma bino Rita Molemo Blandine Shongo Chantel Dulubenzi Didier Nta na tioka Didier Nta na tiaka mais yo mo comprendre ko ngoza no pete Fernand Galé Lissi Esemo bokamo abosana biso te Papi Sama na bosana te un prince Mbansege na bosana te Alain Moussaudi je fais wasanga na boa rapo na boa ramebo boa kaksamuta no Simo Nkazi Ige Simba mère Malou na Suisse mère Elo na Paris 13e Farizien Masidi vient ngole la mabango moni zu 3W poto na poto. Les amis de 3W Poto na Poto, Bana Poto ya Monde, comme annoncé, je suis avec Viegaou, artiste comédien, Oeboyebi, ACP Sarabino, Oeboyebi na bandenge nyos tukutu ya kosamba ezati. Mais bino mo bomoni na bilili caméra ezofunda na etani ni tokuteliye na annoncé bino ke Viegaou azo souffrir asalaki accident. Accident mortel, donc les autres peut-être tombé à ma solo mususu, mais grâce à Dieu tout le monde aza vivant, mais aza vivant azo souffrir. Au monde n'denga zali, le boko n'denga zali, bien mon moni, mais na rolingasko yo, tout me lobisaye malgré l'état de santé, mais na lobisaye vraiment toye en fait ezala ki nini, salamaki quand. Est-ce que va soutien Zali, est-ce que l'artiste bande konaï ba fanatique naï vraiment pourquoi zanandaku normalement faire un hôpital mais zanandaku pourquoi qu'est-ce qui manque que akendaka ba soin na hôpital Viegaou mbote à part ça bien malgré aux en pas mais olingo sexibiso na c'est mais Angola nzambe ndena ba ke tamsu nzambe ta permettre kaka liweza koyela nga permettre na boka liboko wana tuka nazo remercier nzambe na nga makasi vraiment na remercier makasi omoni biso awa na RDC nazo remercier so ba ninga ba artiste makita ba yiki na bukani na zisho na sala accident na zisho ba do mona on tije puis na bimi l'hôpital tamba tchenga plate basenga na opération batchenga plate ba beni miku ba selinde basalaka antona ina ndako memba tazomona plate ba mona ngani ba aventure ti bazomona ngani ti yo ozokosa no bo sala théâtre moko boya ngana olati plate po bono sekisa bato te eza réalité donc bana poto ndenge boyo ki kuna ke Viegaou asalaka accident ezandengwana alors nani na bikinza ba permettre ngote ki ngai nazonsa molimo be et accident moko makasi bon na bora véhicule o bazoki ba choc ba ali menga na choc ndé makasi na libo nana 2 fractures plus mon cou est déplacé aki na choc na nani na ba benga ni poignet. Alors, na mon docteur, nous avons remercié le docteur Mboko, orthopédiste. Il y a des gens qui ont été plate, mais s'il a noté, le fond de sous contrôle la radio, bata micro n'est vandi,
mais en tout cas, la possibilité comme tel, bino bana mai bande ko boyebi, la possibilité vraiment exacte. Si c'est juste de sunga, en tout cas, c'est une bonne sunga pour na ande ko na bino. Wana zolo bango na marché monté et puis baninga nga ba artiste ba ali awa o basunga pe ba ali. Na ko bomba te bazali. To kutena be sobe mundueri wana kutina ko loba te po ye de temps en temps. To ça pe lisanga mo groupe moko o to le kana awa na télé na RDC. Bon, ndengo loba ke o sange panze na kuna ke o vega wa kufi. Bana poto bomo na image ngai en live na zolo marge bomo na kubu kipo na bana mo raisonner mingi na ba passe wana na mo aussi mata produit yo ezate pona kata kuti mandefu kuti na don na community liboko mo donc na mbati pamba po bakanga scientifique ba la tsanga na community bébé mo boy mais nazo souffrir vraiment nazo souffrir ça fait mal koyoka viega okoloba boye bana poto bino boye bino batu botalaka bino bosomba ba CD bino batu pe bo bengaka ke na film wana viega wazanga te viega osikoyo akomi ndeto loba na mito azana inapti parce que osala lelo utava na ndako théâtre ngo pe obotalaka wana moya kenda ngo ezati moyen de vivre moyen donc na ebité bino batu botalaka viega oyeyo akufite peut-être nga kozala kino fala kufa après sikoyo tosala ndenge tosalaka après matanga na Hermès te viega o envie a raté liwa ya makasi omoni bino moko caméra ezolakisa bino ndenge expliqué 2 fractures plus le boko esali changement os et puis ndenge eza wana il faut azonga lisusu de plâtre oyo il faut balongola ngo batia sous plâtre mosusu. Ou est-ce le premier traitement, n'est-ce pas? C'est le premier traitement. Choc ya poignet, c'est choc moi makasi. T'as poignet, pas de écharam. Donc il monte bâti le bon on a monné, baling yango, bâtiango. Na comme tu m'as bien neti danse ya bozi bozano ba ben roboti. Mais na nguya nzambe et puis na soutien na bino na aide na bino na obonga. Na obonga. Les États-Unis, mutumo États-Unis na benga ngai mais na ebité so ba musuba yebi yango mais Patrick Manunga so zo na États-Unis wana timo lobe na ngana États-Unis oyebi na France kutu moya ko lobe zati ebele ba Suisse na baninga na ngai ya théâtre ba José de Londres ba 2 minutes ba Hans Sami Mokili ba Meta ba to ba zebele Maxi do ba zebele Apo Firenze Ozui Lola Gianni Versas bangono so ba irene nyeso wana donc boye bake ndeko na bino na ti plate nde boyoka ki wana te na dessin animé pour dessin animé te bo gumbi bo boaki na 15e niveau ko na cette temps adaya te donc na ngolo nzambe na dessin animé na niveau sikoyo eloko pe bana poto pe balinga baye parce que tant likamba boye komeli aux artistes reconnus na niveau ya ministère ya culture art ministère ya culture art ya mboka na biso pona kana yo est-ce que azana liloba ko lobato aniatika kara comme mesana. En tout cas merci omoni poto na na sepe nengo ye ngana toloba photo le ba pe vérité omoni côté ministère wana tingai mo comme te na bima na ngate ndebo kutinga na bima na ngate na suka ngana tamsu na porte le pango na tali baninga ba hotala ngana pusi bango na zongi mais ko bima na bima te donc na ministère na tukande ba yebi na bango te lo batamsu moko ba yoka ko yoka mais écoute na kama ba msusu bazali mais poto mtezo yebisa bango mona poto yebisi bango ke to yiki vega o na sa accident bukani yoka na plate bazo yoka ngo à partir ya poto batu bazaka na kisasa awa na ba commune na biso ba lingwa la ba kitambo bazo benga bazo ko na poto pona monike poto na monike communication ya makasi biso na poto makamusi to mona kama na poto ayebi yango biso mo ana to yebi yango te mais aussi na kati ya RDC donc ministère ba tuntuka ngaye ma comme tel na bouger bango te na linga nga ba procédure belé te pona yebi ke bande ko nga bosé belé na France Belgique Allemagne so no tanga bino na Allemagne Noeline
Luzaya Dondaya sozo yoka grand frère na yo abukani ozi ba filibola papa elengi à partir de la Suisse donc filibola na bukani o yoka ki ngo chango tembete eza ya solo ke na sala accident donc mon ba pantite o vega o sala ba ali ba imur mingi te eza imur te na bukani Farize Masidi yoza yaya na France kuna yeba yango bien vie parti baoula donc basé belé aussi José Wanduka hein basé belé on a tanga Chimel Bacouleur na Londres Bli Kamidiora bosé belé boli misanga ba muso yoki tepo so na tangi bino nyonso hein 3 minutes belé vraiment mais boza vraiment belé ba mettre chung lai ya na ngamo Jean-Paul Matuba otoboni tata mo mama moko so benga ki siko moni plate on a télévision ya ngoyo ozona na sikune émission poto na poto www poto na poto ya ngoyo oyo gawo bwani ya ngoyo yango vraiment maître Chang na France wana bandeko na ngai ozui Adrisha motomètre ozui grand producteur hein Zolo on va bien Major Bisadidi ozui Rémi de Lola na Suisse grand producteur ozui grand producteur mususu Alpha Bokole ba JC Songo Bozé Belé Vegao Abokani à partir de là pe batala na pe internet wa ali wa belo rango Chadira yo yebi na reconnaissance mingi po selepe moi mingi hein na biso ba comédie mangi sasa wa belo rango oyolo tanto kutete moyoka ki yango dongi ya solo na bukani yebisa bana ba otala na bukani na sala accident na zu choc mais avec soutien na bino bana poto na bana awa et vous allez bien na robika question mususu neti na niveau ya ANTPC oyo za association oyo sangisa za le syndicat ya artistes comédiens oyo plateforme oyo ekambami pa ya président Masumu na ba secrétaire Lombe Sukari est-ce que tant bayoki ki artiste Vegao akufite masali accident déjà si ba bengi ba contacter yo ba ye ba soki ke passe wana ezoleka ndeni ni basala pende basala soki matanga ezali ba cotisation to ndenge nini te sinote batanga ni ba yo yeba on a retard ya to ba vérité pona zo bisa même mundweri kutu yemoko tanga yo kyango andime ka mona niti ka mensonge mo bo mais yemoko niti lukuta ma ya comme vivre ngo pour mundweri pe azana comité ya ANTPC donc elombe ayebi yango Masumu de Brenda ayebi yango bande on a tout ça na bango théâtre na Ligue de la lutte contre la corruption en sigle LICOCO hein tout ça ba théâtre moi français Makala Jocelyn ni za coordinateur na biso na président CG Innocent ya LICOCO bango pe bayeba kyango en tout cas bato talanga yi bazoya vraiment batanga ni bazoya donc naza isolé té nazane isolé moi muke pa bino bana poto po boza awa te boza kuna mais na yebi que avec appui na bino na ozala isolé te financièrement puis moralement peut-être zo benga pe moi mongo na yoki pe ça pe moi bien Vegao bana poto bazolanda yo to yebi que et ça la passe mais attaque que comédie bazala vraiment nde zala raté mais biso tutozano to yebi que passe wana ezali message moko particulier ou quoi adresser na bana poto quels sont les besoins aux anons sikoyo docteur alobi nini pour la suite il y a traitement oyo et puis qu'est-ce qu'il faut maintenant s'il faut moto à contacter yo peut-être pour na moi aide parce que association oui sur rappel artiste Izali ONG Izali ce qui moi message moi Izali que non pour le moment on a besoin ya boyer docteur na lobi boyer pour ozova nanda normalement faut en hôpital mais sauf nanda oza manque ya ba moyens là il faut le dire au bimi na hôpital pour faut occuper li ya bateau traitement wana et je sais qu'il faut au futa yango il faut le dire ko cacher l'autre il faut zonga l'hôpital ba longa la plâtre oyo pour ba siko deuxième traitement pour na ko bongisa mku wana et sali déplacement wana s'il faut au loba il faut loba qu'est-ce qu'il faut dire na bateau bazotala aussi quoi
En tout cas, bana poto, bana Amerika, bana Asia, c'est tout bana poto pour nous besoin de mingi. Donc, besoin d'un ma oya liboso primordial. Oya liboso pour la santé na ngai ezali d'examen mususu au santé radio. Ezali examen radio, télescopie, batala pour ça orthopédie c'est mon spécialiste. Donc, il faut batala on est au singa moyen. À part wana na moi minga inaki nango c'est que na moi ça va. Et puis mon est compliqué après mon peut être non ça va fièvre ba nini na ite sur kanisa to bi ba passe wana mais na yibike na puis na bino sans compter à part wana ya makasi wana lobby mais ya mi balé tala na zo bimake na vandi sur na odameni so tinga pe moi puis wana moi quelque chose mon ezakito et puis numéro dans la contact pendant le bas 09 00243 9 92 15 94 08. Na reprendre 09 92 15 94 08. Na gana numéro mora wana na mon fidèle. Merci les amis de 3W Poto na Poto. Non, c'est un Jibril où il y a une caméra pour peut-être au Bazalarané Tikara Bamona le beau comme on sali Kotoyo les logos de sali moi mouvement donc mais il m'a pas donné avec qui passe là pour moi respiration ya place mais ko vimbe kiti pour vimba qui au besoin mon rien et il y a danger pour tomber la makasi pour douleur faut la vérité besoin de la vérité qu'on dit en toti là faut vérité donc il y a un sur pour bête sur le makele et ça plâtre 3W Poto na Poto site ya solo on a le numéro de contact ezawana na bato batuti sami na motema molamu na nde bosekaka na ndaku na ndenge bosepelaka na mosala salaka na bateatre na ye depuis banda kosekisa bino depuis azala kolongola bino ba stress outi mosala ozi ba stress oye na palo chevega oseki mobali asali omwa zuwa oye na ndako to mwasi nde ezalaka kaka otali ye boye oseki lelo mpe moto asekisaka yo kolinga azala suna biso te numéro eza wana kombo eza wana biso poto na poto tolobaki eza mpona kosunga bandeko na ntango ya pasi na ntango mpe ya bisengo tokoya donc biso poto na poto toza wana bacontact eza wana okobenga ye okontakte ye okozwa ye soki olingi osunga osungi mpona baoyo yanga boyebi ke ndenge ezalaka kaka Amanda la duchesse Anouarit de Luxembourg yo kutu na fondation Amanda la duchesse vie gaouyeyo azobela fondation o kenda sango la manda la duchesse donc azawana na moni so Nina Chou la grande dame maman na Robin Hotel na Londres vie gaouyeyo bijou et bleu Joël la fleur maman na Jonathan Diataba na Belgique Irene Kidi Amakiese yo kutu yebi au papa Rite Katondi Lubanza dio papa Bartiste comédien nous voilà poto Hans Lozolo Mike la duchesse José de Londres Sida Meta Pinga Boze Bele Yasami Mokili Mutandu Boze Bele Fuma Meta yo yebi Igor 2 minutes la mine d'offre Mosako Lankolo mon boss Vega Oye ya mère Flosibel fan na ye mère vieillot Abela maman Bota Dame sur le Zolo maman Fatou Bouka Demol na Montréal Vegao yeyo binoku tunamona na maman Motema Bolamu wapi maman Tusembala na Montréal Vegao Abela contact ezawana lisunge zakaka mbongo teme moral pe donde zala kaka kobenga pe moral kobenga pe pour soutenir ye Vegao courage. Estache, je sais que les nationalistes, l'introducteur de Vion au Stud en Europe. Dans Londres, na Pesio, Viega Ouyeyo, mais Oumba Mabia la Laura, il y avait un Estache. Dans Londres,
Sandra Saïna, maman na Lucas Motema Kofi Aina, na Londres. Vieux Gaouyeyo. Vieux Gaouyeyo, donc vous soutenir, vous avez belé tellement. Gisèle Massala, vous avez belé. Annie Faniki, na Londres. Na moni lisusu Nicolette Vika Mene Vika na France. Ambara Kuziama. Na moni lisusu Roditela na Paris wana, Roditela de Paris, Ben Rodal na monio donc veillez yo, boza tellement belé. Ce qui message o ekomeli ko taliango, o cliquer kaka wana na j'aime, o s'abonner et puis o partager yango sango pene kende partout dans le monde, vieux gawaza li sungi souci nango za la pena que non, tant on royal sous na la sabino na micro yo, pe na caméra o que vieux gawo ça va. Tout qui peut totaler na tournage n'engo tourner ko sala pe et si on prend nga vandi boye ça fait mal. Moi mobali il faut bimaki no luka sa vie na mais peut-être na papa avandi boye na palais a obimate même na kwazo ko mateli pa ngo zande ni bino bandi ko botala ba producteur éthique Kimbuku sonné pour vaincre festival musique. Il y a le Loswam arme lourde de production. Alpha Bokole honorable. Mi José Mabilama Nzete Moyindo Mfumurimbangu. Donc président yeyo tosungaye ndezala kaka emo kaka na bandeko donc mot de la fin sokolo baninga na sisi nanga. En tout cas na remercier liboso na nuyo mais staff mo na cameraman bino na réalisateur na ndenge bo raisonner ngai oyo surprendre nga ndebo ina CP na monike naza mamuta bato na moni bolingo bolakisi kati nanga po isali bino pasi pota msu ngai moko po na koma na niveau yo ke na senga tamsusu na mona ko niti ko kipe na nga ngote mais olakisi vraiment ki bolakisi nga ke boza vraiment bati boza na souci ya biso artiste comédien artiste musicien yango na remercier vraiment poto na poto na remercier Kimbukusu. En tout cas, la gros bisou kaka. Et puis na bana poto nyonso vraiment. Et c'est moi mingi dessin animé azali. Vous comprenez? Kalate nzamba kosunga na aide na bino na lisungi na bino na kobonga na nga puis bomona biloko sika ya canon na télé na ba CD et puis ti na internet bomona bo vivre ngai. Et puis na kanisa na pe ma bete na muto boyebo na yibi keza siko ça nzambe mutu tamsusu alinga ga eparne kinga ke buka na ko kufa yango en tout cas ekoleka bien na nzambe na ngai ekoleka bien na lisali senabino ekoleka bien. Merci. Merci, ça est fini vraiment Djibril Kita DJ Campo. Merci Bosco Kanungu l'assistance artiste Oyo à la lité pour na makambo yo. Moi je dis déjà un grand merci à tout le monde au CPL na élément Oyo au s'abonner na site na biso www.potonapoto comme membre na biso partager éléments tout ça na ba WhatsApp ba Viber tout na ba Facebook ça la ndenge Bosco salara azwi loko apandi yo pe panzaka ka sango pe lisolo pe betama na ba métro e betama la bouche autorisée pe beta sko lisolo loba lisusu que vieux gaou akosi en tout cas wana vraiment même nzambe a omona yo pour biso to saka musala to la saka bolingo o to sala nango donc les amis de 3W ça est fini pour aujourd'hui. Vieux gaou arobi kane mutuka wana so botali yango ndenge komaki modèle oyo efinaki batu nakata mutuka na nzamba munene vieux gawa kufite il est en vie. Merci Djibril Nabi Manangai il est ici là. Merci. 3W Potonapoto site ya solo www.potonapoto nzambelanga asunga bino bokende liboso.